Bozaka ebele pona kolanda Mag FM na autoroute ya actualité pe basango toye lisusu lelo pona kopesa bino basango ndenge kaka ezalaka mbote bisika nyonso bozwami pe boye malamu. Tofungula basango na biso pona kopesa na bino ezalaki kita kuna na commune ya Masina na quartier Imbali précisément na Petro Congo epai wapi population alembi pe azali kolela pona kuluna ezali ko déranger kuna kozwa idete bana o bazali kotika population kinete talatina babelela kina micro ya Mag FM. Namasina Petro Congo, plus précisément na quartier Imbali, population ba commune insécurité ya makasi po kote oyo ba civique bana oyo ba bengaka bakuluna bazali ko déranger bango makasi po na kobima kozonga na ba air tardif et komi pasi ba misusu kutu bazali ko kipete ezala na moi ko tcha désordre ko papa batu machette population ba kendaki kolela epa ya ba policier kasi bazwa suite ya malonga te po ba policier ba pesa ki bango réponse que bazali ebele te pona kokende kolanda bango moko pe bazali ko batela bo moina bango tala bongo ba lancer message que non les soirs to koya et puis tant ba annoncer bon ba Alexa RT le même heure wana ba oya pe solo on m'a fait bailler bah ça mais et ça il se passe parce que ce bas annoncer air bon même les policiers va informer na mais bah toujours en retard il y a scène de jeu salé sabotage là sabotage à ba panza bilo batu ba on a bon bandi ba bitumba au sentir que bazoki sani ba katani ba maboko donc ils ont vraiment que no bitumba au sentir que non batu bazoki ba na koto aussi ba ba koto ne se peut américain se pende ni nyongo il paraît que bazali ba rendre na bango et puis ils sont venus donc saboter saboter donc ba saboter ba venir sur côté ba porte ba tout côté chez nous ils ont cassé ba équipe sur porte et puis maman ba vitre aussi ka nyonso ba kuluna ba melaka ba diamba wana ba lotwa ba stupéfiant wana ba lotto ko bani ba policier pe bazawana et ba policier pe bazozwa quelque kuluna ko ba éclaireur na bango bazo tambola na butu na ba 19h20 ba ko ba éclaireur. Alors pour arrêter les jeunes innocents, jeunes filles azoya, jeunes filles, jeunes garçons azoya, oh, vous avez moi c'est le mobile. Na mbogo za ba embouteillage, mutamu so mwana classe azoya, il faut pas déranger. En tout cas, awa tokosenga na ba autorité baye bananu ko renforcer ba élément na société oyezali na quartier Imbali pona koyeba kosala patrouille population bazala na kimia po modèle ba komi ko vivre ezali kitoko te opération likofi ekenda wapi ba autorité ba meka kozongisa opération likofi po makambo oyo esi la congolais akomi kolela azali ko vanda kimia te na mboka na ye moko boye kitoko te. Ayebana yena ni bourgmestre compétent Francis Aimé Lolinga Mokambia commune ya Ngaba ndenge kaka ezalaka na cadre ya assainissement pe propreté na kati ya commune na ye pona tina na yango nde akitaki sur terrain na avenue bypass pona kolandela misala baka niveau pe koyebela continuité na yango ne kaka engagé bisika oyo ba continuer ki ba travaux te po ba jeune ba sala lisusu brigade wana ekumbela masolo ye moko azalaki présent alobaki yango na micro ya Enoch Mafuka. Nanya loba ke rompenga ba ekotonda bosoto. Tala bourgmestre le plus compétent Aimé Francis Lolinga alobi rompenga ba bopeto nde bopeto opération oyemoko atiaki na misala uto poso mibale azotala ngo na système liso likola liso yemoko lelo samedi akiti na mabele pona koyeba lolenge nini ba jeune o baza chargé na osala musala na bazotambusa masolo lokola boye moko azotala alobi ke pasi o baza nango ezali mingi bato apusu bazobwaka bosoto na kati ya mai wana moelekeza te conséquence nango yango bozomona ti awa bolanda ye oya vraiment ya lelo to telemeli eza bandeko na biso bato apusu baye bazozo ba mbongo ya ba maman commerçante na ba magasin bazui ba sako banya basi basali musala batie basaki batie biloko na saki nde tosenga bango baki kobwaka na mai yango wana musala tosalaki semaine eleki
tokotaki ti nga moko nakotaki ti na mai ya yolo wana mais mosala yango eza na ntina te mpona salite ezowuta rond-point Ngaba bato wana ya bapusu bazokende kobwaka oyo nyonso bazozwa bakende kobwaka na mai donc ata bolongoli ndenge nini mai ezozalaka salite. Le bourgmestre oyo alinga commune na ye ya Ngaba ezonga na elongi ya sika nde balobaka kaka Ngaba elata lele ya sika. Esengo na ngai eza ya komona baza mingi te komona papa Aimé Francis Lolinga ya kozala vraiment na kati ya population parce que ebele balaka biso makambo tozomona lelo mais basalela ngo te. Asukaki wana te akebisaki pe lisusu population po bosoto wana soki etondi mai pasi nango ekozonga kaka na bakolo bandaku. Toza besoin vraiment toteya nde bato batika kosala lolenge wana po eza koboma mboka na santé na bango moko po ba inondation eza wana ba maladie la inondation eyaka na mai te eyaka na basalite na ba maladie bana bazobela bato bazokufa mpona yango. Ngaba akolata lele ya sika malembe po le bourgmestre oyo alinga commune na ye Aimé Francis Lolinga alobi Ngaba bopeto soko za na bosoto akebisi yo pe abengi yo mbala misatu po okozala na esika moko te na kati ya Ngaba. Bana Ngaba balati lele ya sika bakobongisa banzela na bango pe bakanivo na bango na système kaka ya Kinshasa bopeto. Ngaba en tout cas tokobosa nango na mikoleko ya tokokanisa ngo ezali lokola ba commune ya kati o tobengaka lokola Gombe kasi ezaka Ngaba o boyebaka muto azokumbela masolo Aimé Francis Lolinga alobi Ngaba fwe koma lokola poto. Aboya na ye kolala pongi ye nani mama Norbertine Matanda oazali mwana ya Mbanzalemba ya solo pona intérêt ya bana ya Mbanzalemba na tina na yango nde samedi 10 juin a organisé ki mama na salongo mobange okozwa DT Jospin Kusoki azalaki wana pona compte ya Mag FM. Toujours dans le cadre à Kinshasa Bopeto, faisons cher au gouverneur à ville province à Kinshasa, son excellence Gentini Ngobilambaka, autorité morale à ACP, Bakisela Kaye, le pragmatisme dans le sang des maman Norbertine Matanda, maman générale des vice-présidents interfédérales à ACP à ville à Kinshasa, à Sangisaki base, Jeko à la quartier Mbanzalema, la commune à Lemba, Mokola samedi 10 juin 2023, Oyo, Tongo déjà Moutoukouti avait comme on a pointe pour la côté Bopeto Moupanzi Oyo avec un partenaire d'idéologie. Tangu wazui maloba mama Norbertine Matanda a communiqué boye. Mama ndi ayebaka pasi ya mwana. Mama ndi ayebaka mwana oza maladi alietwe ndako etotanga. Mais papa bazana bango bongo papa sa azi bokonzi ba belle famille comme ebele. Mais maman ça on a pour abattre la sangisa bana nyonso place moko. Lokola nzamba permettre que nouvelle famille na biso comme awa, c'est qu'un depuis activité ça la côté ça la côté on a pour bana osanga na biso nyonso. Tout ça la programme na président on ça va na éviter le programme on peut aller le maman merci beaucoup. Pour l'accueil maman. Ah oui, boyende za la maman Norbertine Matanda. Tongo déjà kati ponga kitina terrain pour na kota Bopeto Mupanzi Oyo. Bana Mbanzalemba exemple suivre yango oyo bolanda lokole suka kaka boete et kosala kitoko makasi 100% information Maloua toujours. Mosala côté café eza na impact na ville province ya Kinshasa tango ba jeune mususu bazali ko préférer ko kata bato machete kasi misusu ba préférer na bango nzela ya kalai ngangu kalai technique pona ko lesa mabota ezala kandenge nini tona na reportage oyo. Kinshasa
Kinshasa tangu tolobaka RDC mbokelengi bokanisaka tokosaka binomoko botala kala toyebaka kopi ya koteka bati ya kopusa na chariot oyo te toyebaki kaka ke soki ozali na besoin ya komela kafe oke na mwa coin na yo oyo bakangaka babanderole tope bamaputa pona komela kafe kasi lelo makambo ebongwana kafe ekoma kotekama ya kotambola epai ya bavendeur ambulant kaka ndenge bozali komona mwa chariot bien thermos bien miliki sucre bazali kopusa yango wana na 500 francs ya pamba omeliti na o kitoko kop oyo ezali kosunga baselibatere ebele pe batravailleur mingi oyo babimaka tongo aza na temps ya kosala ti te tope courant ezali te awa ko courant ekoma nango fwen na ville province ya Kinshasa soki abimi na balabala akutene na bashayer oyo asombi mwa tina ya 500 mwa lipa na coin ameli aleki nzela botala ndenge bazali kobalola yango azobalola nyonso wana azosangisa miliki na sucre po esala mwa feeling ntango moto akomela eza nango bulo na biso tondima te tokosala bulo me lo tosali yango kaka tala makambo ezala kaka via mwa mobali wa oluka mo patrie nyonso omoni ke okosala nde osali me ekonta nango te omona nde naosala boye omona nde naosala vantime so nanga ta bapia mwa mike na nga boye na voi mio ndima te nasala bulo oyo eza nango bulo oyo nyonso amoniki akosala bulo asala na ye me mabe nde eza nini ke bamokonfirme bawaka biso mosusu o congolais te congolais kope bona congolais te bawaka kaka me eza nango mosala ekipa te ke o nationalité. En tout cas, bakinois baboyi na bango koyiba balobi bako créer ba cop oyo kosala ke esunga bango po l'État azali ko créer te na ngambu na bango bako luka ko créer po kinois avivaka na taux du jour balobi bako zela ya autorité te bako créer po bango ba se retrouver. Centre hospitalier à qualité oyo ezali ko offrir ba soins de santé ya mikili ya poto kasi ezala kaka awa na Kinshasa référence ezali centre de santé de Dominique-le-Cœur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique-le-Cœur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique-le-Cœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique-le-Cœur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique-le-Cœur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique-le-Cœur te. Otuni ngai centre hospitalier Dominique-le-Cœur ezomi wapi
Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Yo motorevaka koyemba na mongongo ya Michael Jackson pe ozwa succès ya James Brown ndeko ndimela ngai référence ezase moko kuna na studio liloba bazali wana pona kosala mosala wana. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single Kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio liloba. Obanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Ande tokomi na suka ya magazine na biso Mag FM ya mokolo lelo owapi ngai nazalaki na esengo ya kopresente yango mpona bino ndenge kaka ezalaka weekend oyo biso ezalaka nde fete pe détente awa na ndako na pesi bambote bisika nyonso azwami ye nani Bénédicte Kapende oyo azali kocélébrer anniversaire na ye encore une bougie allumée esengo pe mbotama elamu na yo Bénédicte Kapende la fille à la taille S la préférée de tout le monde le cœur de son cœur na pesi bambote bisika azwami kasi na kobosa na te ndenge kaka ye moko elobaka maître Billy Malou à Cléophas que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre baki c'est l'arbre géant planté auprès d'un courant d'eau et pas wapi ba oppressé pe ba kelela ba ka kopema na bosani te ba o yangai depuis Angola. Raphaël Mbangu Mwanza na Pession Mbote, Aris Chapami Lusala, les robinets monétaires de la Pession bon week-end de Bissika aux amis, la grande famille, la famille Messi, père l'ingénieur, architecte intelligent, l'intelligence faite chère Doris Meti, Yaye Bambote Angwana, Nakobo Sanate, na Pessi merci, la grande équipe rédactionnelle et technique, Oye Kibiso, derrière la caméra, Enoch Mafuka, le métier noir, le géant de tous les caméramans de la FM Télévision à Kambaki Masolo, la régie Gelon Mouya, P. Don Gabin Zalaki Wana Kuna, na Bossanité na montage, Jessica Nzanda à Kambaki Masolo Lelo, Boboto, et Kobana Bota Nabino.